bika twakubike no moko twavana nluengi sime tata mwanda velela kyambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sidito tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa Tusame. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pitata mulumo santo. Lelo tozali na date ya le 7 avril en 2026. Oyo tozali ko kansana date ya le 6 avril 1921. Oyo likambo munene e monanaka na mokili awa na Afrique pe na RDC na mboka Yerusalemi kolongola moto mwindu na mpasi elaka ya nkolo Yesu ete 99 brebis to babeme
oyo bazali komonana kasi moko azali komonana te azana na kati na esobe tozamba nani mutu mwindu oyo ye moko nkolo Yesu apesaka elaka ete oyo likambo ya tata Nzambe nkolo Yesu te Molimo Santo boyebile yango ntina te ekokende na bato oyo bakoyebela yango ntina nde mutu mwindu ndenge batata balakisi biso bayebisi biso ekede 12 septembre 1887 mbotama ya tata Simon Kimbangu nde kolongwa mpasi ya mutu mwindu pe komonana na miso ya bato ete mutu mwindu azali pe ekela mwa tata Nzambe pe na le 6 avril 1921 ebandeli ya musala na itata Simon Kimbangu po ete ekende mokili mobimba banda lobi tomonaki maye oyo malekaki na l'an 2026 le 6 avril nyonso wana bilaka ya nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu na tango wana na le 6 avril 1921 tango papa Simon Kimbangu abikisi mama Kiantondo awa na ngombe Kintsuka akei na ye kuna na nsona kiyenzi nga bozongi na ye kolo Yesu amonali lisusu na papa Simon Kimbangu kolobete mukumba makasi o na pesio kasi elokili yo ngambo pwana nini oyo mama Kiantondo babikisaki likambo yango nano emonana ete na mokili mobimba ete kaka na libondeli mutu akoka kobika na mpasi oyo ezalaki na ye ya liwa ezalaki ya kokamwa mama Kiantondo amoni ete Simon Kimbangu likambo nini ye azwi pai na ngai nakende komona mpasi ya boye kasi na liloba na ye moko kaka nga pasi nyonso na esili seke na bunzoto amonaki ke likambo ezali kasi tata Simon Kimbangu abangaki nkolo nga na boyaki kasi na insistance na yo lobi ke na bikisa mama wana siko tala makambo lingeli ngai réponse ya nkolo Yesu na papa Simon Kimbangu ko banga te ngai na kozala na yo bandeli kino suka okokokisa likambo yangu papa kisolokele azoyoka kaka mungongo ya nkolo Yesu komona na miso abandaki komona te kokoma na ndako mama Kiantondo akangi papa Simon Kimbangu okoleka te fo oloba nino ozwa likambo panda ngai pweto oyokusanga pasa ndengwana suka papa Simon Kimbangu atoni mama olingi te obika na nkombo ya nkolo Yesu nde mama ayaki kososola alobi ete solo euti pa ya Nzambe kasi sala lisusu ndenge osalaki pai na ngai réponse ya papa Simon Kimbangu mapamboli bakozwaka ngo mbala mibale te esi opambwami ndima kaka na tata Molimo Santo manso okozana ngo posa okobanda kozwa yango ekomeli biso lelo yo lobi tomonaki événement oyo bandi koleka le 6 avril likambo monene oyo emonanaki ete
esika mboka ebandaki koyebana nanu te na leta biso na kati na Lingomba toyebi yango Nkamba tobengaka yango ville sainte kasi na leta nanu eyebani ndenge wana te oyo likambo munene esalamaki lobi nyonso wana toza koloba ete tozala bana botosi na ndenge nini maso oyo ezali komonana batata bayebisaka biso bozala toujours na patience eloko ya mutuya oyo sepe bapesi bino ekokende esika mosusu te bokangama kaka na kati na mibeko ndenge esalama na Mamaki Ntondo na 1921 na le 6 avril mapamboli bakozwa kongo mbala mibale te tozala kaka na elikya biso pe ndenge moko batata si batikali kopesa biso bango balobi ete bokangama kaka na makambo misato bolingo mibeko se misala po mapamboli esi topesi bino yango soki bokangami na makambo nyonso misato wana elonga ezali yango bauti koteya biso na mokolo na lelo tata pasteur ndenge ateyi biso kambo mosusu te kokanisa le 6 avril tolobeli yango na 1921 Mamaki Ntondo atango wana nanu basosolaki te boyei ya tata Molimo Santo kasi biso esi tososeli boyei ya tata Molimo Santo papa balobi ete Yelusalemu ya sika yango yo ekekende esika mosusu te Nzambe esi apesa libela esika mosusu te awa Nkamba lelo ebengami Yelusalemu ya sika pe tokomi na etape wana leta a reconnaître yango ke ville sainte ngai na yo tokanisa oyo mboka ya petwa banani bakofanda awa bapetwi endenge nini tokoki kosala po tobengama bapetwi ngai na yo tososola na esika wana papa Simokimba Onkiangani aza kolala te butu moi koloba ete batata batikali koyebisa nga boye totambolela boye totambolela boye totambola boye kambo ya suka eke tozala kaka bana botosi sika tala programme oyo epesemeli biso lelo ezali mpona botongi Yelusalemu mbela tozwaki mbela biso batambolisi eke le 6 avril tomata Yelusalemu toya kotonga moko na moko ayebi ndenge nini totikali kobongama mpona botongi Yelusalemu pe likambo mosusu bandeko na biso ba pied gauche musala na bango nani tosilisaki te biso ba pied gauche oyo totikalaki na mwa eloko lelo tosala molende topesa pe kaka lelo pe bakupe ekoka kopesama biso ba pied gauche tosimba bino mingi te mulai te po lelo tokomi deja soki na 6e jour obozosala na Nkamba malamu lelo tosilisa ndenge totikalaki nango biso ba pied gauche oyo bakosalaka classement mpona bakupe ata pokwa bakupe epesamela biso po ete lobi na tongo tokoka kozwa nzela mpona bozongi mituka toyaki nango ya koluwe bamisusu patience eza lisusu te malamu tosala bolingo wana biso ba pied gauche
program na biso ya lobi toyebi ndenge tokoyamba balandi na biso to andimi ya sika na kati na lingomba pe basentelama pe mokolo wana ekolanda ndenge tokomela communion tozala bandimi ya petwa pona komela communion na biso likambo oyo tata Molimo Santo ezali ya kosakana na yango te esi tozwi lipamboli epai tata Molimo Santo lipamboli wana tozwi malamu tobatela yango malamu ndenge elobamaka na 1921 na mama Ntondo lipamboli ekozwamaka mbala mibale te malamu tobatela yango malamu na mokolo na lelo tosukisi boye na kati na bolingo mibeko pe misala amen. Vika twakubike no moko twatambula lusiku musu tutambuli kwa sedito muzola kwa seye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Bote batata pe ba maman bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangiste solo tozali na bino na sengo toyebetelelo ezali bongo mokolo mbala ya mibale utonte ko ya biso bandaki lobi lolekaki tobete lobi tokambaki bongo mopaya kasi mopaya penzate ezali bongo tata mokonzi ekolo papa Félix Antoine Tshisekedi ayebaki bongo na kokomela biso pambate mokolo mamotoba mwalobi ya sanze tozali solo toyebete ezali bandeli ya mosala ya papa Simo Kimbang kasi nzoka nde tata mokonzi ekolo ayebaki bongo na kobatisa yango ezala bongo mokolo monene ya bokanisi bongo etumba ya papa Simo Kimbang pe bosusoli babana ya Afrika esengi toyeba bongo kozana bosusoli pambate papa Simo Kimbang ayebaki bongo na konyokoma na tina na biso lobi lolekaki solo atako ezaki mvula makasi ebetaki kasi ngai na papa Ibrahim Muntu pe ekipe nyonso ya technique tolembaki te po ya koyeba bongo na kolekisela bino manso malekaki kasi toyebetelelo ezali bongo mbala ya ibale ya nteko ya biso koyeba kokoba wana toyebete bakonzi mingi penza bayebaki bongo na kozonga atako basusu bazali na ino kasi ezali bongo le 7 avril mokolo mami bale lokwa na lobaki mozali bongo kolandisama na teko ya biso ya mokolo mwalelo kasi bongi malamu to simba solo ete lelo loye lokwa bombo mesano toyebaki bongo na kote ya na papa révérend pasteur Sylvain Swaleng Bernard yazali bongo conseiller principal na kati ya ndako ya bokalaka tope cabinet ya tata mokonzi bule Nzambe Molimo Mosonto papa Simo Kimbango Kiangani ya zali bongo na mokumba ya mambi matali bongo bo palanganisi sango malamu tope charge ya evangelisation ye nde motolesi biso
elubu esanto ya mokolo malelo mikanda miyeye ayebi bongo na kotangela biso mietoleli bongo elubu esanto ezali bongo mokanda ya loyembo ya mokama nzela ya mbokino mitano nde akendeki pe bongo na mokanda mobubimi to pe mibeko zomi ya mose mokapo ya tuku ibale nzela ya mbokino zomi na sambo pe akendeki kokundola bongo mibeko zomi na mibale ya mba biso to pe 12 préceptes nde na sima ya monso a pimbwaki lisusu na mokanda mosusu ebandeli to pe Genèse mokapo mwamine nzela ya tuku ibale na itano kino tuku ibale na motoba ayaki kosukisa bongo mate ya maye na mokanda mwa ebandeli kaka to pe Genèse mokapo ya mitano nzela se yoko ya motoba tala elubu etozwi na mokolo mwalelo kasi toyebete bandimi banso lokola basi babimisi maloba ya tata mopesi malaka ya tata mokonzi bule banso bakei kuna boso ya tribune na zangame ete bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangiste elongo na papa Ibrahim Muntu tokoyeba bongo na kotondola bino manso mazai koleka nana kati ya ndako ya Nzambe pe neleko yango ekoyeba bongo na kokoma o libanda mingi penzo otondo ya tribune pe tempelo monene papa Ibrahim Muntu malobe pa ina yo yeba bongo na koyebisa bandeko na kota ya Lifalasi. Oui, merci Papa Nzouzi. Nous saluons en passant tous les fidèles téléspectateurs de la télévision Kimbangiste et d'autres chaînes partenaires qui sont en train de nous relayer. Nous vous saluons en passant. Nous saluons en passant tous ceux qui sont dans le pays d'outre-mer, aux États-Unis, en France, en Belgique, un peu partout ailleurs. Point de besoin de pouvoir vous récapituler que hier c'était la journée du 6 avril et donc nous avions bénéficié une visite de chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui est venu une fois de plus nous donner une certaine garantie en dotant Nkamba une ville sainte. Voilà, c'est encore un plus pour un avancement de tout l'accomplissement de Papa Simon Kimbangu fait depuis 1921. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là dans ce beau cadre du temple d'Nkamba pour dire tout simplement que le prédicateur d'aujourd'hui, c'est Papa Surbens Soalenge Bernard, conseiller principal au cabinet du chef spirituel et représentant légal Papa Simon Kimbangu Kangani. Alors Papa Surbens, il a comme charge d'évangélisation et mission de l'Église. Il a tiré son enseignement dans les différents livres bibliques suivants. Psaume 100, du 1er au 5e verset. Exode 20, du 1er au 17e verset. Il a également renchéri dans les 12 préceptes de l'église Kimbangiste. Et pour bien renchérir son enseignement, il est allé aussi lire dans le livre de Genèse 4, du 25e au 26e verset. Aussi, toujours dans le livre de Genèse 5 et 6. Comprenez que jour pour jour, de 1921 à 2026, l'Église totalise 105 ans. Lors de la fête du centenaire, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kangani avait bien dit que comme l'Église venait de totaliser un siècle, nous allons commencer à constater un changement petit à petit, mais un bon changement dans le sens tout à fait positif. Alors, nous saluons en passant Papa Jean Kabedi depuis la France qui nous a demandé pourquoi il y a eu interruption avec la connexion. Nous sommes obligés de vous dire que la forte pluie qui est tombée hier
a tout perturbé. Même la RTNC ne pouvait pas vous faire la retransmission en direct. Papa Dosta Finangani voulait aussi savoir pourquoi on n'a pas pu continuer à faire la retransmission. Vous avez la réponse. La dame Ploui a tout à fait gâché, mais immédiatement après, on a continué à vous faire vivre le live d'Nkamba. Nous saluons Papa Yves Montou, Papa Lissika Salomon, Maman Marie Bobé, Papa Roch Walembo, qui nous suivent depuis la France, et Papa Morel Ntalani, mon ami personnel qui est toujours branché, scotché dans ses fauteuils à l'Est Brazzaville. Et nous saluons Papa Fabrice Macantila à Brésil. Et voilà, nous quittons le temple pour l'extérieur pour la poursuite de cette première journée. Parce que la journée d'hier, c'était vraiment une journée de l'État. On ne pouvait rien faire. Papa Nzouzi, le décor est déjà planté, voilà à l'extérieur. Le mouvement de surveillance des sociales kimbanguistes, la fanfare kimbanguiste et tout ce qui va avec pour les honneurs dont le conseil direct Papa Mbenza Kangani va bénéficier. Et il a droit au chapitre, bien entendu. Voilà Papa Nzouzi, si vous pouvez encore éclairer cette étape que nous allons suivre tout de suite, c'est quoi pour que nos téléspectateurs qui ne savent pas du tout, les uns connaissent, mais les autres peut-être c'est pour la toute première fois qu'ils sont branchés sur les antennes de la radio-télévision kimbanguiste, doivent savoir qu'est-ce qui va se passer dans les instants qui suivent. Botondi Papa Ibrahim Montu, Botondi Bandeko Banso, Bozeko Landabiso, Toyebete Miso Mabino Pe Mabanzo Mabino Manso, Ma Pei Bongo Mbokankamba Ilusere Mesika, Poya Koeba Bongo na Koeba Makambokani Mazeko Leka Saipi, Toyebete Malobaya Tata Andrombenza Kiangani, Mopesi Malako ya Tata Mokonjabule, Zambe Molimo Monsontu, Papa Simo Kimbangu Kiangani, Yende Aibaki Kokwa Maloba, na Lisikulu ya ye, Aibaki Bongo na Kotonda Biso Makambo Nzike Nzokande, Solo, Sasaipi, Bozali Konongo, Bobimi Babapaya, Pe Bandimi Banso, Baibaya Kibongo, Omolulu, Mei Nzokande, Bazaiko Kendaka Bongo, Boso, ya tribune monene, Tope Otondo, Epa Iwapi, Makambo Manso, Makoe Babongo na Koleka, Wana Toibete Bakonzi, Baike, Baibaki Bongo na Kozonga Mokomalobi, Kasimingi Pe Baibaki Bongo na Kotikala, Pe Banganganzambe Bele Baibaki Bongo na Kokoto, Puete Bayebi, Mokomabango Mabosepeli, Mokomabango Mamolulu Mabango, le 12 avril, Eye Mama Mwelu, Yemei, Aibaki Bongo na Kokabola Bakarte, Epa ya Bandimi ya Yambo, Yende Azalaki Bongo, Kosimba, Maimatali Bongo Bemprime, Nde Aibaki Bongo na Kokabola, Epa ya Bandimi wana Tomonete Banganganzambe, na Molato ya Pembe Pembe, Bangwana Bazaiko Kenda, Kobima Bongo Boso ya Tribune, kuna na kati na yango ndebi pai mbande ya tata mopesi malako ya tata Mokonjabule ebi bongo na kobongisama solo toyebete babeti ngombi bazape kuno boso wana toyoki lokito lozali kotakata po ya koyebete solo bobimi bwa tata mopesi malako ya tata Mokonjabule e kozala bongo na lokito lokasi penza Nzokande. Sasa yipi tokoyeba bongo na kolanda bobimi boye poete akenda bongo kozwa ebonga ongbande ya ye epa ebongisa miloko ya bomo mesano nde na sima tokoyeba bongo na kolanda lokumu lokasi lo santo lokoyeba bongo na kopesa mbela ye pamba te moyangeli mwandako ya nzambe ya lelo ezali nde ye na etinda ya tata molimo mosonto yende aye bongo po ya kolakisa bongo elongi ya ye Papa Ibrahim Monto. Bien entendu, Papa Nzouzi Georges Simalanda, on est toujours dans cette retransmission. Question de vous faire savoir à chaque étape. À présent, c'est la partie sociale, la poursuite bien entendu. Mais au sein de l'église kimbanguiste, nous avons 3 grands événements ici en Kamba, hormis d'autres fêtes, mais on peut retenir le 6 avril, le 8 juillet et
et le 12 octobre, c'est parmi les grandes fêtes où les différentes communes, nations, provinces se rivalisent pour la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et donc, c'est très important. Alors, quand on parle, par exemple, de la fête du 17 juillet qui est dédiée à la chorale de Koreki, à ce moment-là, c'est seulement les chorales de la Koreki qui ont droit au chapitre d'une grande compétition. Mais au jour d'aujourd'hui, comme c'est le 6 avril, c'est vraiment une compétition. Si vous êtes à Luozi, vous devrez savoir que Luozi a donné combien, Kimpese a donné combien. Et notre entité de Bangu, vous êtes à Kinkoni, combien vous avez donné? Et si vous ne donnez pas, c'est que vous avez tout à fait zéro. Kinshasa, est-ce qu'il va toujours occuper sa place comme avant? Les Katanga, nos amis de l'Europe, aujourd'hui c'est vraiment devant Papa conseil direct, les différents représentants de provinces, de paroisses, ils vont se rivaliser d'une manière ardente. Question de savoir qui a bien travaillé. Parce que vous avez eu tout à fait un bon moment de pouvoir se préparer. Voilà, aujourd'hui, chacun doit montrer de quoi il est capable devant notre Dieu Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a qu'un seul credo, lui et ses conseillers, c'est de pouvoir moderniser et développer un Kamba Nouvelle Jérusalem. Solo Papa Ibrahim et Mbabiso et si Kokisi Bongo Mibukama Namitano de 105 ans et Zali Mokete de Bipai Bakolo Bakete super centenaire Poete et Kolobamaka moto ya Kokisi 105 ans à Zali Bongo na lotombo ya kokoma na 110 ans et a komi bongo immortel toloba bongo na mibumina pambate Nzambe ati a lekisi en étape ezalete bokono bokoso ekoyaka bongo onzoto ya moto toyebete mama wabiso mama Francine Senga Diangenda ye wana zai ko bima bongo pete pete poete akenda bongo o esika yaye akoyeba bongo na kozwe bonga ye wana azali ko bima saipi tokoyeba bongo na kozela bobimi bwatata mopesi malako papa Andrombenza Kiangani lokola bomo mesano nde akokenda o esika e bongisa mipona ye moluma lelo ezali bongo lokwa tolobela kibino ya mokolo mami bale uto nteko ya biso ebandaki lobi le 6 avril wana banso banongoki malekaki omoko malobi atako mvula makasi penza ebaki bongo na kokita kasi atako bongo manso malengela maki na lolengelo bongi lelo tozai kolandela bongo mokolo mami bale toyebete banso tokoyeba bongo na kobima libanda nzokande maloba matata mopesi malako ezalaki ete esengi toyeba bongo na kotosa maninisa malola mazali bongo makofungwama tozali kokanisa bongo maimalekaka oyo elikwena ya le 6 avril omia motoba sanza minei mobu mankoto kama libwa tuku ibale na yoko le 6 avril 1921 nde mokolo moye papa Simon Kimbangu ayebaki bongo na konyokwama banyokolaki ye na koyeba bongo kosala bolamu nzoka nde elobi tata mopesi malako ezalaki ete bampate mokama ezalaki nde moko ezangaki kolo yesu alakisaki yango ete moko wana ezali bongo libota lia bayindo ezali nde biso nde yango ekokanaki na boyei bwa papa Simon Kimbangu po ete akende kolukaluka mpate yango wana mpate yango ezali biso bato bayindo biso nde ayaki kosikola nde toyeba bongo na kozonga oyo etonga ya Nzambe mokeli solo eze sengo kasi mingelekaki na koyeba kotondola yango manso te nayeba bongo na kochola te lokwa maya tunum na koyeba pe kozongisa elobele epai ya papa Ibrahim muntu oyo eleko ya ye ayeba bongo na kotondola bino. Oui, merci Papa Nzouzi Georges, que j'aime bien appeler disque dire parce que sa tête est pleine d'histoire. Mais qu'à cela ne tienne, Papa Conseil direct a essayé de brosser un petit rappel par rapport à la journée du 6 avril, une journée qui a marqué juste le déclenchement des miracles
avec Papa Simo Kimbangu, à Ngombe Kintsuka, un village proche d'Nkamba. Et donc, Maman Kantondo, qui avait la mal, qui souffrait la tête, comprenez quand vous avez mal à la tête, et ça fait très mal. Cette maladie que Papa Simo Kimbangu avait guéri tout de suite, parce que la tête, quand ça ne marche pas, en tout cas, c'est bien, c'est compliqué. Et nous annonçons, n'est-ce pas, la sortie du conseiller direct, Papa André Mbenza, le gardien de Nkamba. Et lui n'a pas eu le temps de quitter Nkamba. À tout moment qu'il voulait faire une sortie et aller tenter sa vie ailleurs, ces trois papas ne lui ont pas permis et lui donné la chance. Et il a obtenu même des bourses, mais sans succès. Et voilà, aujourd'hui, c'est lui le gardien du temple de la cité sainte. À tout moment, il est au four et au moulin. Ce n'est pas facile. Ensemble avec maman Marie Mouilou Diangenda, ils sont ensemble les conseillers directs de Papa Simo Kimbangu Kiangani, qui est toutefois lui aussi au travail. Il ne se repose pas nuit et jour, question de servir tout le monde sans tenir compte de races, de tribus, de provinces. Il est au service du monde entier. Raison pour laquelle, à tout moment quand vous venez en Kamba, il a toujours dit, si vous n'avez pas la possibilité de me rencontrer, allez voir Papa Mbenza ou alors allez prier dans les Kilongo là-bas, vous aurez la suite. Question seulement d'avoir la foi que voilà, je suis venu en Kamba. Tout ce que je vais demander, j'aurai une suite favorable. Voilà, Papa Mbenza Kiangani venait de faire sa sortie. Il va prendre place au niveau de la tribune où il va recevoir les honneurs dignement liés à sa fonction. Lui et maman Marie Mouilou Diangenda. Papa Georges, le 6 avril, c'était une date, c'est une date historique. Mais en 1921, qui pouvait croire un paysan, Papa Simo Kimbangu, de temps en temps, était en communication. Mais le son, maman Mouilou n'écoutait pas. Parce que c'était son épouse qui entendait son bonhomme parler. Papa Simo Kimbangu parlait avec Jésus, qui lui disait allez-y, allez-y. Et aujourd'hui, le temps est là. Maman Kantondo a été guérie. Mais maman Kantondo a tergiversé. Il voulait même se battre avec Papa Simo Kimbangu parce que tous les guérisseurs du terroir ont tenté, mais sans succès, jusqu'à ce que Papa Simo Kimbangu a imposé sa main divine et maman Kantondo a trouvé guérison. Et la nouvelle était répandue à travers les contrées de Bisingo, mais pourquoi pas de Bangu. Voilà, aujourd'hui, nous célébrons cette date qui est devenue une date d'ailleurs fériée, chômé payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est par rapport à cette œuvre, Papa Simo Kimbangu, qui est venu libérer tout un peuple, les opprimés. Voilà, Papa Nzuzi, cette journée historique et anthologique. Qu'est-ce que vous pouvez encore commenter? Parce que l'homme noir jusque-là, il a un problème de tête. Il ne veut pas comprendre que, à part Jésus-Christ, il y a Papa Simo Kimbangu qui est venu accomplir ce que la Bible nous a promis. Et Jésus même l'a dit, je suis parti, mais je vais vous envoyer notre consolateur. Et comme le mal de l'homme noir, c'est la tête, jusque-là, nos têtes étaient toujours bourrées, qu'il n'y a que l'homme blanc qui peut opérer les miracles. Solo, Papa Ibrahim Momuntu, Ezaï Bongo, de Tokoko Makuna Kasto Ebete, Papa Mopesi Malako, Papa Ndrembenza Kangana Ezaï Mokote, Azali Longona Mama Mopesi Malako, Yatata Molimo Mosantu, Ezali Bongo Mama Mouilou Marie Diangenda, Nde Bazali Longo Kuna na tribune monene, Poya Koyeba Bongo Nako Kamata Lokumuloye, Lokoyeba Bongo Nako Pesa Mela, Tata Molimo Mosantu, Kasi Oel Yamba Biso, Moko Nzako Zakase Moko, Bango Bazai Batindami, Kasi
motindami moto ya motindami ezali bongo papa André Mbenza Kiangani yende akoyeba bongo nakakamata lokumu solo loko elobio papa Ibrahim Muntu tolobete date ya le 6 avril nde bandeli ya manso soki tovandi awa nyonso ebandaki le 6 avril ba date nyonso elandi lokolo lobaki ezali ba conséquence ya le 6 avril po ete yango moto etumbolaki makambo nyonso etumbolaki ete solo eyeba kopesa konzo ndingisa mpe kanza epai ya bandeko bakolon po ete bayeba bongo na kokanga papa Simo Kimbangu na nsima bayeba bongo